Le 10 mai eza date moko oyo e rappela nga mambo ebele. Mais eza na bato ebele pe ba conseiller nga mingi na makambo ya musala. Bato mususu na poto bakanisa ke non bafuta nga mbongo po na kotaka ba guerre ou bien ba guerre mususu na kotela abato mutu moko akotaka na western nyo na futi ngai po na soanela e eza lokuta po bato ebele ba oloba ndenge nini akomi koloba boye plan d'attaque ya la kame komeka te oya ote na finga ye po wana gogo po wane changera te wane kote ande na changer te po nga ba apprenange pa na biso so mutabeti o mbata ifo bete likofi po lobi aya te Konga tek tek TV Yasiba Mutombo Konga tek tek TV Yasiba Mutombo Ina yese Na Kongo Tek tek mama Yasiba Mutombo Lelo vraiment na opesa bino bana poto mbote ebele parce que lelo lokwa to ale 10 mai eza rapenda date moko oyo e rappela nga mambo ebele na obana mimi kopesa mbote na Goreti Luvwezo. Le 10 mai eza date moko oyo e rappela nga mambo ebele. Mais eza na bato ebele pe ba conseiller nga mingi na makambo ya musala. Bato ebele bazoloba na changer façon ya koloba, na changer façon ya osala musala, na changer presque bato babanda kotala nga kala ndenge nazalaka bato na fréquenter siko ba opesa nga ba conseil ya makasi. Ba opesa ba conseil ya makasi manike etika na makambo ya kokota ba polémique, manike etika na makambo ya koloba loba, manike etika kokota makambo ya ba guerre ya bato oyo oyebite, manike etika kokota ba querelle ya bato oyo oyebite. Bato mususu na poto bakanisa ke non bafuta nga mbongo po na kotaka ba guerre ou bien ba guerre mususu na kotela abato mutu moko akotaka na western nyo na futi ngai po na soanela e eza lokuta soko ki mutu ayebi soki no afuta ngai manike mbongo po nga na soanela e eza lokuta parce que ba fingaka pe ba pire ngai ebele na internet na beta pe kara na loba pe lote ngai jamais mutu akofuta nga po na saele musala ya ofinga jamais na ko salango mutu moko te akota western afutanga mbongo na fingele mutu so moninga na bomoninga na répondre mutu c'est que mutu wana alobaki na nga neti mwana mwasi oyo ya Angola tango bozo tonga mutu otangi kombo na nga na ade ya célèbre na star otangi kombo na ngai tango mutu ayoka kombo na nga tango mususu akoka kosolisa nga te aolinga asbenga nga po ayebisanga makambo oyo lobi tango na oyoka kombo ya yo eza muto na yebi na réagir ke akoloba ke non ndenge comme baba oloba o ngai bafutaka ngai po na fingaka bato non wana ko rabaisser personnalité ya moninga. En tout cas Belinda Diakese maman Anto na restaurant de play chez Jacinthe Tela tant na monaka na anti gigolo wana bachaka nga pena bazotala ngai nazopesa mbote na mama Anto motema ya Jacinthe Tela. Ça fait 22 ans baliaka eloko moko balobaka même langage ya facilité nga ndenge naza boye mutu jamais atindelanga mbongo na finga mutu ba réaction mususu kutu ba réponse mususu kutu na pesaka bato même oyo ezali ya musala eza na ba réponse mususu na pesaka bato même leader na biso asilikaka pona nini asali bongo omona siliki aboyi pe ko solisanga po
atoleraki yango te. Batu mususu bakanisaka temanike so afingi mutu tel fali mutatindi ye. Oh edi badi ata mutatindi ye nani mobali nana. Oh sule kauka non. Lokuta. Ngai nasalaka makambo na nga selo conception ya esprit na nga. Soki namoni onyongi oyo aza pire nga. Onyongi oyo aza mutu na nga. Na répondre yo kobanga na ote. Keya koloba ke na nga bafuta nga mbongo pona te mutu na sala ngo te. O futa combien? Pona fingelo mutu. Polo binga na kende kasho. O futa nga combien? Balobi mbongo esilaka mais la vie est trop longue, la vie continue. Mbongo esila mais la vie continue. Congolais ndi asa ennemi ya muninga na congolais. Congolais benaza ennemi ya muninga na ye congolais. Yango tangu na fandaka tangu nazo ba lelo pena le 10 mai, le 10 mai, tangu na mois de mai, le 10 mai et rappela nga mambo ebele po na année passée, le 10 mai na kuta na mambo ebele. Journée wana. Yango ba le 10 mai neti lobi le 9 le na sola ina goreti louvo zonde to sola na e wana. Abide John zana okande ngo zaka simple biso internet ezali talamande. Motema mabe onyoso yokela nga kapo na talamaka. Ngala banda okanisa neti motema mabe boyokela nga po na talamaka koleka bino. Est-ce que za faute na nga so nzambe azopambola batu batalanga? Est-ce que za faute na ngai soki batu bazolinga nga mingi? Est-ce que za faute na nga? Bino bochaka ba kabelo tina ba loketo bozola ta batalo bozocha ba 5 kg ba maquillage bocha ba 20 kg ba fond de teint bocha ba 10 kg ya ba fard à jour soki batala rabino te est-ce que ça problème nanga tuna nzambe balobi la bénédiction vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais la bénédiction c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit pas qui appauvrit mais qui enrichit. Bible ko sa terre na pesa mbote na basali na nzambe nyonso basali na nzambe nyonso boza juste ba simple instrument au Saint-Esprit a utiliser puissamment pour notre temps salibota nzambe yango moni lelo penale donc année passée le quoi les 10 mai na kutana mambo ebele yango les 10 mai oyo ya lelo nde na sa l'émission oyo ezo rappelinga mambo wana. Na check et loko ezaka plus na check yango na lingela leader nanga si mutombo boss na biso possible mutombo pokuta ane d'abord eza difficile si mutombo akota polémique internet et si mutombo aza bosso jamais ba chaye na page na bêtise babilobela wana nyonso biso nso simba micro biso nso toloba est-ce que maloba na yo ekenda ko toucher mitema ya bato. Merci Éternel des armées pour nga maloba na ngai ezolongola bato stress nga maloba na ngai oyo pesa ngai oyo ezo guérir ba maladie nga ba maloba na nga ezo consoler mitema ya bato. Merci Seigneur. Pour naza aimer pas juste pas parce que oh bato na ba manike o manike afinga walele comme manike o manike alongola biso stress. Mutu olie akende pas akende et pas ya psychiatre a préféré à 8 téléphone à niko tala manike alongoli stress. Et à bénédiction hein. C'est que naza vraiment ne loko ya nzambe. Je suis un élu de Dieu. Naza mwana ya nzambe na moponami. Po maloba na ngai elongola ka batu pasi na motema. Ta musunga na longoli batu pasi na motema. Menga ta mususu naza na pasi makasi na motema.
Na komi ko sepela mingi nenge batu nyonso so ba obenga na téléphone manike merci tant ka na telle émission na yo na ki na problème moko boye et ça linga bien manike merci umela tant na zaki na problème boye maloba na yo ça ki boye et ça linga bien manike umela en tout cas et komi ko salanga elengi moko na komi ko yebisa nzambe merci na zaki 2019 il faut vraiment nzambe olakisa ngai pourquoi o mema ngai na monde oyo o memanga na monde oyo pona ko cicatriser ba blessure ya baninga pona ko guérir bato baza seul bana kati ya solitude parce que je connais comment la solitude pona ko pangusama ya misu ya bato balela ko bonga na lela trop merci Nzambe pena nengo changer image na nga na net merci Nzambe. Yango moni les 10 000 lisusu na yesu ko senga Nzambe merci. En tout cas bino pe bo sala effort ba mona rabino na image ya bien na saluer maman Amida maman Sylvie Mampata motema yangia maweranson soyez les bienvenus au pays. En tout cas Goreti Luvuezo tana omona Belinda Diakese nazomona Yvette motema ya Zamaleke na omona Mireille Okito motema ya Junior Okito mama na Jennifer Milo nazomona l'imbattable R9 oyo azali manager na ngai oyo azako orienté ngai na ba parole na ba nini presque vous remarquez na ba vidéo na nga ba injure komi moins nazolo bana komi ko loba na batu plus direct et là que bana ko manquer comment s'adresser aux gens naza mutu moko naza impulsif naza très colérique alors nasa ba sali effort eza na mutu moko apembe nazo sala effort yo loba te dada il faut le bakabo za non a raison ya loba mais il faut yeba ndenge nini yo lobela en tout cas Nzambe pambola R9 l'imbattable mon manager il est toujours là avec moi. En tout cas, na metitima azawa na supporta nga makasi na koganga na koloba na kosiliko so mona wapi cameraman na yeme oyebisi kende na ole no sana nga te lokola kokara na epe koloba te merci donc en tout cas équipe na ngai Nzamba pambola bango makasi na ba famille na bango na yo comprendre pourquoi na ya na internet. Il y a normalement Internet pour parler de la bonne nouvelle. Pour parler de Dieu de Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Pour battre baroloba, il y a comme une souka, il y a comme une Bible. Pour na ebi ke baroloba, asili yo kate. Muto asila ate, muto amungu ate. Ngana sila anangate. Ngapona osila pete, na amungu ate. Na maya omelate, na manik de John, na mutu. Et là, quand on salanga esengo, image ya ofinga elongwe, nana boduga motema ya edi badiata, sous les kauka pazuria. Bébé nangana lela yo, ana nangana lela yo, tome yumba na lela yo, Prince Babia na lela yo, Jonathan Kadima na lela yo, Elisabeth Mayangi na lela yo. Nalela yo, oh, nalela yo, oh, nalela yo, oh, nalela yo, Koko ingila nalela yo, Fisa hydroquinone nalela yo, Koko ingila nalela yo, abitango. Nazo tala na Angola na opesa Pasquale bambote ebele, na opesa Tedika bambote ebele, balobi Sarah Goyo gaz na gaz donc tant autant na Angola surtout côté na Panama to mona 100% bandal joli mayala na omona Ange Koi na omona Mathieu Bicherera donc nazo mona ba madame Bibichi Esanga madame Goreti Luvuezo madame Belinda Diakese madame Tant na maman to suka na madame iseka madame nana vie nga ka moko vie
Mwalf Mwamba. Tant on a la vie nanga Mwalf Mwamba et puis nazota la vie nangai sacré nzoto ya Christ papa Moïse. Brigitte Savané maman na confort. Donc balobi là-bas il y a la confort. Na ota la sibu mutombo iye mokokolo check. Tozana wana benda mais tozalaka toujours. En tout cas ba balinga anga tenga linga bino mi po otala anga. Bozo se consoler na ngai. Bino nde bo permettre nga leona comme na niveau nazali. Po bato belé ba oloba ndenge nini. Akomi koloba boye. Plan d'attaque à la kame comme kate oya ote na finga yepo wana gogo po wane changer te on est côté on est non changer te po nga ba prenanga pa na so mutabeti o mbata il faut bete li kofi po lobi aya te na linga bino mingi metitima derrière la caméra. Je vous aime beaucoup. Takos. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo.